Nazo sala appel. Oui, nazo sala appel na batu nyonso balingi ba participer na formation en ligne, devenir Mamou Boss Tattoo Boss, technique du commerce. Yango moni mwasi bima na distraction. Mwasi alelo eza venir à lobby. Ya yo, ya bana na yo, ya mobile na yo. Yango na bengi na ba mama nyonso o ba na conscience. Atolinga ngate, ikamuna kolukala, ikamuna business, devenir Tattoo Boss, Mamou Boss. C'est important na vie. Formation en droit. Inscription bandaki. Les formation en ligne. Tous na ba groupe WhatsApp, to keneti na ba Zoom. Na ba débutante ba o ba ni ba kota na kopa business. Ba o ba na kata business déjà ba okoka ko s'en sortir te business e matake ko ezongi. Misu ba na mbongo tam su mutu na $100 aye ba to sana ngoni na banda business na nini. Mususu pas atane lokote ma na posa ça la business. Nous on a des techniques et des stratégies. On est parmi ba donza mbapianga. Tolongolangwa zati. OK? Donc nazo sala appel. Oui, nazo sala appel na batu nyonso balingi ba participer na formation en ligne, devenir Mamou Boss Tattoo Boss, technique du commerce. Tesco, tout le monde. Benita, manager côté kete. Manager de Niles. Oui, pas non côté kete. Ana ba critère te. Ama kolobo kebea, isoko loka bula fufu, isoko kabula. Toto mikuwa. Benita epana ya munene ka mutu. Pede loka makolo wa mwana belisanga anzaka loka sirel karashika bimina kata tom ikona ngwa ata bote te longi loka koko alongola ka maquillage ne makali lo mama lobi tate Benita amungando ngala lisusu aya po ana ba posa nzoto makasi amungando ye azana ona moto ya kimungando ya kibula wa sana chasa ainga kesala ona ndako libala mena tata koko esimba te yango moni akomi ko lala kana mibala yota kimbanga na olia mobali mbanga loka mutana nzala te e ata sexy te ko mobali wana akoko satisfaire yete et puis mibali na poto na ya ba congolais awa ya biso awa bande mote bango ba tout temps na kayu mobala Benita so ozue ka ukangie bandana noir uche anti soleil ya noir torti ninja ko papa na pe apangusani alongola ba vieya ba kaka donc omoni mwasi nyonso aza na conscience na motu aza na respect de soi akokotela Benita mibali opa bimina bango nyonso mibala ba camarade donc asali no ba camarade ne musinzo ye mwasi ali femme mariée akomosala batu musinzo asali adducteur à commettre adducteur donc aso mériter même pas que muta potele na lo bango so azaki atani ndeko na nga même père même mère na nga na ba lofingo na téléphone chaque jour ngamba sala pour ça musabiso. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'Aïe. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais il y a le monde entier. Tous abonnés. Nous avons Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Bote na bande konyo soba kolanda biso na Sarato la TV. J'espère vous avez aimé la émission Vérité présentée par Problème Kendi. Moi na souka ba mukinyo so merci. Bo banda dana ko s'abonner et bo partager vidéo bo liker. Kozala égoïste te, kozala motema mabete, kozala motema makasite ya kopimbela moninga batsanga. Vraiment partager vidéo. Tango koti bandi kotala vana no banda kotala l'émission partager na 5 personnes. Opération partagée dans 5 personnes. Après Zongi Bandi Kota l'émission. Partagez dans 5 personnes. Après Zongi Obandi Kota la émission. Voilà, je dis encore merci na bon délivre pour ceux qui parce que bongo aussi ma caméra merci pe na bande connaissance oyo. Boza déjà en ligne, boza déjà wana pona kolanda émission Vérité. Voilà, émission Vérité. Ya mukolo molelo to kosala juste bongo analyse par rapport au makambo oyo et ko likana kati ya réseaux sociaux na culture na makambo so. Ya liboso na osenga bakisi mibale za liboso wa bandeko ya TikTok na ba YouTuber na ba YouTubers bozana ba TikTok. J'espère que après ezawa TikTok na YouTube quand de komi makasi bitumomia ba TikTok na ba YouTube. Tant na ba bongo j'espère bino moko déjà bozoye ba déjà ndeko na biso ya mwasi oyo ba mutakalizaki na kombo ya Benita ayoki soni te ya likambo ekomela ye aye koleka sikoyo na kati ya ba YouTube bakomi kofinga ba YouTuber na ba YouTubers pona nini ba kosala analyse par rapport ya mutakalisation na ye menzoka biso na YouTube to kenda kokota na ndako mutu te to information te lokole yaki na réseaux sociaux yango na pe ba YouTuber basani balobela wapi mabe ba YouTuber bino moko bo lukaka déjà na ya zamabe na zamala voilà to kolobela bongo pe arrivé ya ba musicien ya wenge musique 4x4 c'est-à-dire que arrivé na bango eza déjà en show première répétition ça na bandali wana vraiment na yebisabino mabe eza déjà to kobeta pe solo par rapport à ya concert ya le 30 il y a pas ces qui to comme tout moment vraiment comparons na concert ya le 29 octobre où il y a fallu pour pas nano a bandi a lobate le côté mais déjà ba komi ko comparer en to kosala analyse par rapport ya makambo na analyse ngo to kolobela pe likambo ya ndeko moko pasteur na kombo ya papier oyo akendaki bongo na Lyon pona ko violer mwana ya 15 ans c'est-à-dire que camarade aye pa ndeko na ye camarade mais angia violer mwana ya camarade na ye voilà to kosala analyse bongo na moto na succès bakisela ye majabu moto na Dubaï ni na bingo na Dubaï maman na boto femme de vision voilà et je dis un grand merci de mettre avec Agnès esprit libre autotome avocat de Barbas pourquoi pas na maman Sylvie bayena motema ya papa Guy bayena le concepteur anniversaire italien merci na bingo so bande ko boto la émission opération partagée na 10 personnes après zongi bandi ko tala siko vidéo voilà mon gars sur même langage na ngai ngolanga déjà plateau bande ko ba découvrir déjà moto na succès là le ba libaba libito neza déjà bonjour maman ça ah pole ndia mabe c'est mon qui est mabe ah ouais bote na obecha nga 12 à makasi na maman mukileza mabe ke kozo ata 24 na plateau na on peut aussi pour 24 mais tant on beti 24 nga ko bon délivrer mission qui a na quel live quel live donc il y a ma belle moni na vie yango balobaka mutu to ozano na rien bato ocha okati ata bandoki baocha okati so nzambe akombo eleve yo na bato bazalaki ya yo na bandeko no mokutu propre bakobalukela te jalousie wana na bandeko no moko papa moko mama moko bamoni
eni biso nyonso na famille awa tobalaka te kaka ya bali bakoba likolo te basali yo mpe ene bakomobi biso bonjour non otuki nanu bato akozongeli ngozongisusu bonjour poni santé. Ouais, santé, ça va très bien. La santé, santé est bien. Santé est bien. Santé est bien. Santé venait à la montre. Santé est bien. Makasi. Bien makasi, penda. Santé est bien. Santé est bien. Voilà, santé est bien. Le top de l'émission, ça, on dédicace tout. Eh ben, d'abord, impossible, problème. La dédicace était. Nana Majabu, Nana Azir, Nana Jimaji Kadasa, na dédicacé na bandémission na Afrique. Nana ba maman Mado, Nana papa Samuel, Nana papa Aaron Amadou, Nana maman Gina, Nana Melia Mweba, la privade ya Orlando. La dédicacé ba onte. Na banana ba mon. Déjà nous allons au boire à bango. Maman Nathalie, voilà. Na dédicacé bango te vous a dédicacé bango ndenge za président bébé pour attaquer Paulin donc Paulin akomoya na ba idée na esala émission sans dédicace vous imaginez Paulin pour attaquer amutu mo malamu te donc ngala esala émission na pesa bambote te Paulin yo mto futanga na fin hello est simple yo futanga na fin du mois 1 2 3 webi somme oui, somme la totalité dans le soir. Nga na boire à bangote. Le 29. Et puis que ce soit en temps. Tant que bano changa boye. Que na bana boire kana to bana boire kapon. Après na bana boire. Il faut qu'on a bien on peut lui mettre nga la collection stika bien. Oui, mais c'est présent. On nous donne la pas tout. T'es ça comme ça perd. Ça comme ça perd. Et singa mais mieux la qualité ba ça perd. Eh po, ya ba devoir na tikela bata TikTok. Na compte ça fait sac peut compte pour y a pas devoir oui mais ça bien pas ton téléphone na bien na ba iPhone message parce que nous tu hawa bon to changer mission voilà na émission na biso ça mbeli bino mutu na Majabu ça perd à sika kasi mon olingo bande présenter montre présenter biso montre ya la combo bracelet pe bon comprendre et là mission na ça perd bon regarde donc Paulin na pesi bambote belé na ba respect belé na ba sponsor na nga Majabu Gospel ba bon séjour na bango na Goma hein ba bon séjour na bango nyonso maybe que demain ninga za kuna sango panza parce que il est là qui représenter média mais yo tigali na yo na ba voyage na carnet plein yo bi que tonga to kimbanda rati maybe que tonga to kimbanda mamba président fango parce que carnet a plein mamba osala ebele toko dévoiler carnet na so ati vous comprenez donc déjà so inde on a des mères qui en sani voilà donc il y a des anga ala de abatu nyonso oyo batravailla na Majabu tata yo siko fo tuna ta siko tata po yo tuni teke tata pa to tuni on va bien sentir des mères a déjà vu ok donc merci beaucoup pour Majabu Gospel merci na Azir merci na Jimaji Kadasa merci beaucoup na maman Mado nikolo na ba parents belé pour maman Mado motema papa Samuel na Germanie bena zawa na mukanda Germanie na mukanda Dubai na mukanda États-Unis wana place ba parents na bazali na Dubai na moni maman Gina Amatu motema ya papa Aaron Amatu le prince de Dubai na États-Unis na ba parents millionnaires na moni papa Roy na maman just il a évoqué une tonne de na so expliquer yo
te boaka ndeko expliquer te ozoboaka nde badédicace mpo biso to bandémission ozosepela na yango te te ozoboaka ondie moto ozobeta lisolo nazoexplike yo ti style ya sika ya mabanga me oyebi ke mabanga mpe ezalaka nango na suka me biso topesa ezalaka liboso epa na yo kasi nazokwaka te paulin nazo avance ti avance oza moto ya mabe bambote ebele na mama Amelia Mweba la privade ya Orlando Domingos bambote mingi na tata mpo efapetato ma grande sœur chérie napesi mpe mbote na Adrienne première dame basi ya solo baso basi respectaka basi ya mabala napesi mpe bambote ebele na Jenny Beta industriel mwasi ya pembe bambote na papa président taka na tie na papa na président Charles Tamboui bambote na yo siko ezali bambote ebele mpe na papa Diego Milito l'homme selon mon cœur bambote na président bébé bambote na maman Nathalie Eliezer Kanu Sarah Abwele Dalia Onyema Pamela Kabeya Edwige Kalala Sele Kikela Rose Bonga papa Edi MK bambote na ye bambote na Debo Chab officiel bambote mpe na Clara Tukiao voilà bambote na bato nyonso tu mpona bambote na bato nyonso tu balinganga bambote na bayoutubeur na bayoutubeurs nyonso tu on est ensemble mokolo ya pamondi yo bokangami liboki on est ensemble bokangami liboki mpe bobundisa TikTok on est ensemble ok on est ensemble bon on est ensemble bibo oza divisé on est vraiment ensemble ok pas de problème bayoutubeur mbote na bino bato ya TikTok mbote na bino bato ya TikTok bolakisa bokomaka ya biso TikTok eza youtube bomaka youtube eza esalaka vraiment kitoko Maman Sarah, première question avant tout dans la momoso. Il est entre Benita. Nani? Benita. Je vais dire moi si vous m'avez remonté. Paulin webi na respect ka ya bafani ya babuni na biso na respect pe ya yo journaliste na biso Sarah Musala na bien. Nde na ko répondre. Parce que nga na ko wela na ye eloko te tamisapunanga moni manzaka ya na basikama te moni basikama tala misapi nango moni sikama moni manzaka na bambi te na pembe donc eza nayebi te natuna mpe question so na kotuna doctologie boyango te na ngai ka nga azaka na nsima ya mibeko deya babimisa ndidi te na ngai nayo linga na répondre okaka na okima lema Paulin osomonanga babimisa ta kakomi de question ya liboso otuni na yango émission eza na tricage eza te tosala émission yaya tosala émission na biso na live nde tokesana bakestion eza ya nga baréponse eza ya yo nde soko kolobaka na baréponse c'est-à-dire moto aza insensé moto aza bordel du sang moto oyo aza moto ya basexte infidèle moto akommettre adultère na ndako ya libala nga nde tokoyelele déjà so aza no insensé liboso voilà olobi très bien bokowela eloko te mais avant na nakende kote ya bandeko mosusu oyo anita azo atake comment est Benita ok Benita bakoma oyo anita ekati na oyo wana mwa bora kombo anita te po eza Benita yo oza kala kati ya Anita yango nazotuna bandeko bolanda émission bolanda ezoleka awa te voilà Benita lelo oyo azo atake yo bandaki nano koatake yo na chaîne ya concert na yo abandi kofi na yo mais ole atake oyo yo moto boza na problème na ye atake mpe na papa te yo awa oyebisi biso oza na problème na ye so elo nini etindi Benita te batindi eza association mobimba Paulin nde tozaka boye nalingi mpe atosala bulo yango lokola bampaka po toya bampaka toya babana mike te toya mpena bampaka
Mpaka na Limbomba. Bayaya. Mpaka na YouTube. On est place kapasha mitia kuna. Kia mukolo, il faut se respecter. Asa boulot nae. Na ndenge nae. Na kwe nae. Ata batu ba otale 2, 3, 4, 5 mais. A se respecter, à garder dignité nae. Na bandi nae. Donc, c'est-à-dire, biso pe toi mikolo quoi. Tomeka ko se respecter, tomeka ko garder ba bande. Ata ozana jalousie. Au moins que muta lekio, au ça elenketo, mais garder quand même bande. Et le régulier, ouais, faut garder la bande. J'espère que tu vas Hollande. Ata et arrivaka. Na lobiango même na kati ya famille, moi mutu bobota mine papa moko mama moko. A jalouser yo. Ndeni yo makamakasi. Comprendre ezalaka. Yango na lobi ata jalousie wana ye bandeko na ngai ya YouTube to garder ba bande. To abampaka. To sa musala bien. To sa musala lokaba Emma l'Ouest. To sa musala lokaba Apuchu. Ba leki biso na rien, biso leki bango na intelligence pe na sagesse na mamobele. Eloko ezanga biso maîtrise. Lelo ya yo, lobi ya muninga. Nzamba akaroulage. Lelo to msunga na oseka. Mais lobi to msunga nzamba opesa journaliste msusu kwa 1000 kenga. A élever ta msou journaliste msou ma kasi a opesa ba partenaire koleka ta msunga. To pesa ka atana ta. Si ko so te comprendre bien. Non lo ba non nécessité. Non nécessité. To pesa ka atana ta. OK? Donc Benita yaza lokwa mutu ba utiliser kaka. Mutu mo aza inconscient na makambo. Te aza ba utiliser aza inconscient te. Aza na kati ya moment ya bien. Parce que Benita mutu akokai ko faire calmer ye. Ata lisa YouTube ninge tambola kiza mutayamba ki émission. Akoye c'était Benita moni abiso na YouTube. Makambo so ekwei. Mutu na mutalo baka na ndenge na ye. Ata zonga le baka soki ezaki na ndako na wana na oya te lokole ye YouTube na lobela. Na lobela ngo c'est ça. Et puis oyebi yango ke YouTube soki ye na dossier na les réseaux sociaux mutu to aza libre on lobela ngo. Mutu akokanga mutu munoko azati. Le baka mutalo baka anga na lobela. Ozolanda donc elakisi ke ye bazali na besoin na ye ba utiliser à accomplir peut-être mission. To a accomplir eloko mutu azobongisa pona nga. Yango ye batie na nzela na nga. Waleka afinga nga te me asote na nga afingi na nga afingi na mobali na nga ya nango akepunga na bana lisusu ya lisolo mo basola yango me bango wana bato oyo bafingi na bato basali campagne wana bango tu soki mpe baboti so mpe na baboti te so mpe bakobotaka ye Benita pa okota nzi bana na bango ndi bapokola bango baza na éducation bana nga baza nango c'est ça le problème hein? Batanga pe ba classe adasa ozo diplôme akota mati adasa lo baka anglais yo sala ki interview ils ont été aux États-Unis non na mamuna ya modi ya ba styliste kuna asola na ba grand site minene ba contactaka écoute ba auto poster dernièrement awa pona sango capture na cha na page on se comprend donc c'est-à-dire kobote ya mapi kobota pe bana tata ya mabete wana réponse na mutalobaki kobota ya mabete kobota bana tata ya mabete pour bana solution bana wana éduquer bango nde kaka okobota bana pe tata eza ba circonstance ayo ke mobali ozo vivre na ye lelo oboti mwana oyo po obota tango obota wana na mutu na oyebi ke nde na obota na mobali na nga oyo na obota bana na nga nyonso na ye tokabwana te pour comprendre la réalité ya bato babota bana tata tango omona siko ke simba te na libala no oluka bosani bokabwana tango ozwa mobali mosu asika o pesi ya mu ye pa pesi ya mu oluka osani okanga mabota te nde place tata ekoya donc lokwa nano boti te bota soit mfanda na mobali ndako moko na boti te ana mwana te soit wana na olobaka na Benita te na bango nyonso bato basali complot oyo baocomprendre ke place bana bayaka tata baocomprendre yango parceke problème mpe ya bana ya batata ya mabe te problème eza éducation éduke bango
po to wana ba mal éduqué babota bango tata na mama baza en vie babokoli bango ensemble mais vie ya bana malheureux mawa ok donc donc elingi elakisa ke Benita azo accomplir ka makambo ebatama na nsima. Voilà, Benita azo accomplir ka makambo ebatami na nsima. Siko mekana kotalisa biso soki bando bako comprendre bien. Na onyo so salemeli Benita, il fallait avoir la soni non? Parce que communautariser, il fallait ezala ata ba mutarazo na mobali moko mais oyo eza 2000 bali. Il fallait ezala ata na soni avanda akoyena soki avec na TV. Sonia eza te parce que on dirait bato. Sonia te parce que ba contacter problème. Départ à mutu. Isenga aza na force. Omoninga so nazongisa niki shiga na soutenaka ete angazwa force te. Hein? Il y a départ. La soutenir ndenge penyel. Azwa départ, pas moi muloko. So moi muloko ebisaka ete penyel tika makambo pasteur Mike papa bana na yo to sa l'émission te angatika. Muto yo ke oyamba na lisolo to na problème oyo za nango. Premier conseil ba pesa wana muto wana nde pesa force. Asi demba ba liboso nde ba juste ba désorientera bato. Donc yenenga za wana peut-être que no contacter ndeko. Ndeko pa bise tende za wana po finga bango balapa o. Mwende babanga ko na TikTok no finga kuna. Finga bango pe awa ba olapa yo. Ke biso abidanga mafinga. Donc tu as TikTok ya muke. Ya bango za base. Awa to sala ka ba live ba 4 heures temps awa. To bande likombo no panda 4 heures. Na kotisi mapa sa koto afingi. Yekuti me mapa to ndia bota mafinga. Tala niveau bato to wana na YouTube. Mapa sa. Azobota mafinga. Abotaka. So yambie lelo abisa ya sika lobi. Tala ka Pinocchio aye. Pinocchio. Ebi Pinocchio. Toti ninja. Ozomona ke makambo ezobotama du jour au jour. Donc la fille aye YouTube boye malade asali pe chaîne déjà te bon na yete soko osala mais aza na place au bando kendo répondre azali ana ba chaîne déjà ciblé déjà que non ceux qui n'ont sala ba droit de réponse dans les cas faut na ya awa bande on appelle ba autorisé et bazofinga parce que yena minjo azali kola étranger ayene na monde na bino mais c'est-à-dire que famille bondimi koyamba mutu mobo abanda finga bande kona bino yango wana nde na olinga na faire voir bato moni net bato wana nyonso bafingaki tosola te mais na nkotela bango na nko bamagali do mama bato oyo banyonso soutenir bango oui parce que toza famille biso eya lokola ndako ya papa moko mama moko bato moko baza na bayokana te batangana ata kombo te mutu moko auti libanda ye aye ocuba ndeko no mbeli otika ye jamais toboma na moto ayo tuba mbeli ntango moto wana ke tozongani nde toza sikoyo c'est-à-dire bitumbekomi TikTok na YouTube tomona yango meme na bamapango ya bandako omona yana leki baofinga na mpena makasi ke oyo ondire baotanga na sukombo te na vino mais so mopaya ka ye ameka nde baosasa ye mopaya wana kolapa aloba nayebi eke bango yana leki baloba na te me nde bafingi nga fo balapa penda YouTube seke Benita penda fo botelemela il faut lapa YouTube po mbala nsima mutu mosu ameka te po apparemment ne Benita fungoli nzela bomonaka mutu moko bope na tika ya bite da pena meka bango aclashe bino pe ale po na minzo de ane na bango luka siko succès awa tokenda okundwa cimetière succès omoni eloko yango na olinga na pesa ba différence ba succès omoni biso na mafinga na préféré succès na biso apparemment na YouTube ofinga kaka ya bosala te tondima po bato bakoma na commentaire bofingaka yango na ozonga po ye pe Benita wana makolo mbandi abai tofinga na YouTube na ndimi na olinga mille fois réputation na biso mafinga parce que toko changer yango na mwa temps motu so ba youtubers tout toyokani ke toti kofinga tosalaka mosala ba identité na biso mpe echange sikoyo motaka
soki okotika na google ebetika monini oyo nani oyo ta abimiseli oyo. Donc succès ya mutakala oyo ozoloba Benita ozwa succès ya mutakala ya succès te eza malédiction na bana ya kobota na génération ne mobimba tie bango na kati ya opprobre soni epuis yoka soni yango ya mibali kifera kwa biso balobi mosusu ye moto apiblie yango ezalaki bamoto apiblie te oyo toloba bamutakalize me te me ye mo nde amimutakalize parceque opone moto amumutakalize amifilme na fone na ye abwaki na media na réseaux sociaux place biso tokonzaka 4e pouvoir place biso mais apparemment bino na 4e pouvoir ko bazongisa nyonso ebi youtube na ndenge mpe ya mafinga premier na mafinga topesaka information topesaka information omoni molière akolekisa na TVA molière babomi mutu te molière ezaka déjà s'il te plaît na YouTube baotala yango te na Egypte baomona yango te il faut eleka na bapage ekoti YouTube le monde entier na moto wana fin mpo na kati ya Japon atali c'est-à-dire biso toa numéro 1 biso nde topesa information à l'immédiat so na minute yoka finga à l'immédiat eza problème te tondimi na finga te sex tap ni mutu to apoya mafinga na pasteur afinga na ndako yo imbécile pastor afinga afinga mais ce que pastor olinga mutakale ya réseaux sociaux te eza eloko mutu to osala te na vie mais mafinga ta président afinga voilà Benita alobi yoka ce que efingela ba président yo la porte wana bafingaka mutakala ka siko na minute oyo tuna ata pasteur ata mokonzi moko olinga te basoda bagénéral nde bafinga bambolombolo tout le monde ainsultaka mais eloko ka oyo motu to olinga osala te mutaka 1000 fois nalingi nazwa ata brevet mafinga ya mutaka na okota te voilà Benita na YouTube tondimi mafinga Benita asangisi bino nyonso asengi bino ba diplôme na bino place à mabe mama na diplôme po biso ozonga na source Benita mama no aza diplôme wapi est-ce que ke mama Benita azali molaso yaya soki mama grâce tokotisaka ye miniature est-ce que oza sie mama Benita obika ndeko na biso moko na ya YouTube tosasa bongo mama ya inkonya obika zede mobese sali basali wana bongo ya okauka mama Benita tanga te mama Benita aka molaso na source misuku baokende misusu baokende ofuye baokende ofilme ndako na bango moko aoke ofilme ndako na bango yakoke kabe mambo evi ayela biso tomona mama evite tomona lopango evite yaya mwende tozalaka makambo mosusu tosala yango na bapele ebelaka obe ya bosangani bapengi opena boye te esaka tika mutu moko ntango mosusu important ke oyo oyokelaka so neti abengi obongo to nde moko aza okende bongo mutu moko important akabelaki mbongo afutelaki ndako asalelaki badepense abengaki abimura kosala eloko wana te so olinga na toyoka na respecte bafamille ya bato akata aondima bofinge me atosi place source ya chweke donc ye asasure Magali Lomama aadaya na famille na maboko neti nga kuba prof mosusu na wana mina achimbila mponga na mobalansanga otindela kaka ye mobili Lomama na mabele na ye na yango na otinda video oyo eza YouTube polin ye so asengi biso badiplôme place kako asalaki émission akende banda asenga diplôme kuna asalaki émission azonga kuna asenga na diplôme nga azwi exita azonga na kuna mpe place asalaki émission bapesi exita
Nekolo ya tanga. Ndaba classe nto ba ebele ba commentaire même na ba Facebook na masala to la dara maele nga do mara parmi les 5 connus na 6e commercial. Atuna no kuna so ba pesi kuna diplôme. Aye alakisinga diplôme ya mama bota ye. Alakisinga pe diplôme ya ye moko. Après ye. Lisusu Benita otuni ba diplôme hein. Zonga na chaîne oyo salaki émission. Ba peso na diplôme kuna hein. Ya autorisation o batindi ya yamba yo. Apesi o diplôme ya autorisation ya yambelaki yo. Allez, OK susu. Na bureau ya bato ba sex tap. Opesi biso autorisation ya yo. Ça est c'est mon nini. Je suis désolé. C'est moi ils ont mérité na ba sex tap angwana. Neti na suka mboka. Yangwana. Yangwana peda. Yesu yaka. Désolé. Il est comme na suka. Il y a l'acceptation d'autorisation à sex tap. Ce peut être relaxé donc il a vu ça. C'est bien que vous sengiez autorisation ou autorisé. À ça la sex tap pour na chela biso na media. Poye mo mta filma yo. Toi dans accès banga bakangi. Mérité ku tu star bakanga e. Ko bimaka na Snapchat na yo. Kyo do bakanga yo. Toi zaki banga bakangi. Ya ko baby certification bana ba. So ezaki elo ya malamu mais l'État kangela yango te loka l'État kuta okangela yango yo Benita makolo batige baguette yo makolo loka mwana bela sanga bauti siko kotongola ye bakasa mbonje po makolo ekoma makasi loka makolo ezwa vaccin te ya bukabuka. Plaide à toi. Muta opesa ye diplôme aza te. Plaide à toi, Fallon, depuis Londres, on a joyeux anniversaire na Babel. Yango nzela na Fallon on a boire manka chaque jour. Ah bah là ba dit chala boki. Te émission tout ça qui pourquoi tu Fallon. Au sali nana pourquoi Fallon kaka Fallon. Fallon. Mais yo bon tata pour chaque jour. Na bakisa ma grande sœur sko bakisa Fallon kaza. Joyeux anniversaire na ya Babel. Ya bakisa Fallon de Fallon ni nani? Fallon kaka. Azanga komboka. Comment les Fallon kaka depuis Londres. C'est bon. Ya Fallon yo kokoti Londres. Un délire. Voilà, tu vas continuer. Maman Sarah, soit qui est qui T'es tout celui-là. Tout Michel n'a pas sous soutien. Oh? Mais Michel c'est Fallon. C'est la boîte cahier, hein? On va Fallon. Comment les Fallon? Fallon sur la boîte qui veut pas Fallon, il va aider la boîte qui bango. Bon, tu vas aller Fallon. Na ba Fallon to solate, ba to li banga ya star Sarah to lo fele. Ye mimi to me ya fa. So lui ya fa ye moi ye. Papu c'est quand c'est la boîte. Ye moi ya fa, non ya fa ya fa star. Fa ye moi de. Ah, ya ebi kombo oyo bengeli la kai. Kombo ba bengeli la kai o ya fa. Pole, okomi na niveau nini po nasola kina nani? Nasola na tata po nasola na katika pesa. Pardon. Hii mama biso otindila nga mbongo. Na kaito kasiko. Voilà. Merci Nabila Zela nasola na yoka nasina mama to, nasola na majina, nasola na tata po. Nasola pena mama ya na promettre. Nasola na bango. Nese bango pona obala me bala Zambe na ngai. Ozi mission te za mama bala. C'est la bande bon sur Fallon te. Apparemment ndeko pour Fallon. Na sonne na soli na batu te pole. Na solo li pona yo. Bon, ils appellent façon matolo. Na soli ke pola linga bala. Nde batu na pola linga bala sali déjà étape nini. Okomi na niveau. Pardon. Plateau za yanga. Eza sujet te yo le mission. Voilà toki. Okomi na magali kongole na tokaki. Na mama ikala mbayo toki.
Voilà, merci mesdames et messieurs. Bateau bon. Bateau bien la privé. Kasi yango na ebiso na sola na bango babi na ngate Sarah to soutenir mais pour la comédie na niveau ni. Tena na kometa niveau moko. Na kometa niveau moko ti. Na kometa niveau moko. Ata pour l'autre ça non. Tena to sai lo ti. Ah to luka na. To luka ni mo to sai to luka na mo. Bati le to na mo. Yango pas tata pozita. Kasi tata poza ti na mo. Donc photo banana na prédot. To banana prédot après te. Encore ça costume mystique pas tata po aux États-Unis. Tata po mwana kanisa yetu sala ide ya prédot mais moi il y a le dia wa non tout ça non. Na to sai lo ti. Émission Melengue, le mec là non blanc et comme un poulet. Poulet. Oyo ça pour la côté de TikTok. Votre TikTok va mon mari ko la pino. Qui dera tout à la pa. Moi ni pas Oyo ça li ko la votre TikTok. Bande wa TikTok bon moni. La confirme article ko na bino. Voilà. To chiter na dossier na moni et ya bo misangai. Tenga na tuna kionde falon yondo kumbinga musika. Oh, ngoye sanga ka clair. Proposante. Falon. OK, voilà. Proposante proposante na ngai falon to pese ndo ya suka. Pour le bombelinga penza. Si j'ai sika ni mission. Na la bese faut ba soma biloko na Londres bombeli gai. Ah? On a mon sur plateau. Na siki lotata. On a respiré. Siki lotata. Yani niona ipole. OK, après mission. C'est numéro na TV bata. Na yebi ke numéro na TV ndeza bo mona bo mba ya boto liyo mona bo France de ma ya boto. Siko elo les autres confirment. Mona bo Michael na makamba. Michael Kamba boto liyo ye. Mona bo kiba. Ba yanga na privé. En tout cas Fallon a CPL. Mais kozala insensé. Siko pole bongo ba veste to la taka tukindaka. Pardon. Voilà, maman Sarah, un mot par rapport à arrivé à Bamisien Wenge. Yo tikelinga Belita ka bongo la titi la kofinga Belita te yo kata mission pole. Hein? C'est pas moi na mamba Belita nga nazo me charge à Belita. Na mo ndenga na komi Belita de na plateau. Mais on lui attaqué Belita yo mko attaqué nga. Tozonga la Belita ka. Voilà. Belita sengi bino ba diplôme bino bo sengi autorisation oyo etindie. Bakanda te pole, bakanda na ya Belita dona komozwa na. Komozwa ngai. Ngana na sala pe ni takalisation. Yo la kuza Belita. Yo da ukikanda. Ndio na kutu pengine la cheo musika. Ndio na pengine kutu la cheo musika. Siko kaka. Mtakalisation za ilo mwa mabea. Mais Sonia bangala poto koti mitakala. Tobe kaka. Te to kende. Ozaki na baswai tozi baswai. Te Colin, s'il te plaît, so ni to kota ku débat o. Mutakala bangala yaka moko. Ya paka juma wana. Moko ka. Ben toko kani? Na liste bokoti te. Na. Eza lokola bache liste ba bia. Oye ba kingana ka bosakata. Oye baka. Nano changer ko. Oye ba moyo. Nano changer ko. Okozala mais bino se bozala la région moko. Oye baka. Maindombe. Na oye bisoti. Foto kundula na bisi yo nga bandundu bokula kolongo bokula oye bakate tala nga na muta bandundu bata mai ndombe fambala moko elike tolakisi pe identité botei mulubu ata mosusu basala yango bien bandumba bamongo obike a confirmer trois bilongi différents.
Pole na so e ba te na za pe musaka. Oui, mais il y a un gars qui est Hermane. Alors, on défie Hermane. Peu importe la question, il y a une différence. Te me nga na ka pe musaka ta. Loka kota ba nga le kobi da ko kwea. C'est autant basakata ba ko. Na so na musaka ta. Na so. Et puis musaka ta nga na musaka ta mboka mona de o de si pe mutake biba. Ngana na bokoro. Village de Boko. Bon, il a un tout monde Boko na combattre. Tala, ngane na zaboe. Et puis, il faut yeba bangala yeza mongo wapi. Mongo bokatola. Aza mongo. Ngane na zawa. Na koloba na ngati. Nini fo wakani kote na bango. Yo lo baza mongo. Gaza mongo bwende. Kindumba ezo kipe ba village. Ngala za ya bwende. Osongi. Suba za ya basako. Mais osongi na bangala. Ozongi na bangala? Wapi? Kasi ozongi na bangala. Ozongi na bangala. Ozongi na bangala mais boza ba village natal monde. Mais bino so famille mongala. Ba tete la pe ba no elang pe ba bangala. Baba no ba te baba noko. Kai bangala mongala. Bo ya pa mongala biso nyonso to bangala. Parce que ça dépend na ba village. Bana de ne to village monte. Ngana na Benita to village monte. Voilà. Mais tant balobi, moi na mungala bino so bocha yiyo. So balobi moi na mungala bino so bocha ngisa yiyo. Ko bino so ba bangala. Ngabe na ngape na bani pone. Na ko do msapege. Voilà. Ce qui tourne to conclure le dossier. On a déjà Benita. Il fallait yo kaso. Est-ce que avant on a conclu Benita si confiance nyonso ba jeune fille. Ngana na camarade na za femme mariée. Aza deuxième femme confirmée. Confirmé que moi ça liboso ebike a autorisé pour mobile na bala deuxième femme. Abala mona baki. Webike apenganga 4 jours mutakala dima. Sarah e mobile na o aotyanga panzi likolo awa nga bikona o ndenge tovoyageaka ndenge apesanga mpe misala nasalaka na bureau akomi kobanga aobanga pwana abi atali bavideo ya Benita loka aza jeune fille mobali no aza mwa mokolo plus age makasi keye to biso bajeune fille suka na biso tosutaka na bajeune garçon seke biso nyonso tosala yango moni place amemi bana bato na pétrin. Mais c'est là qu'on peut nous tout. À côté ici déconfiance totale na ba couple. Et surtout ba couple ezala ke mobali ana ba âge moko avancé. Moi c'est vraiment moins élevé. Parce que l'amour n'a pas d'âge. Mais est-ce que batinera ki Benita ki bala mobali aza mokolo na lo? Non, tinda ki ya bala Pinocchio. Pinocchio. C'est l'histoire papa na loka Pinocchio. Bala tselanga e bandana abima te otininja. Mobala Benita. So vie ka ukangie bandana noir. Uche anti soleil ya noir. Ya otininja. Minyati yangu anizura. Torti ninja na tinda kai. Ngana ye baka kala te soki mwasi. Adina mutumia za plus âgé c'est kalandi le chocho. Sko papa na pe apangusani alongola ba vieya ba kaka. Mobala Benita. Na préféré kutu papa na nyo. O me mabaka to ko ya depuis quand? Na préféré na nga papa Paul Pierre. O me mabaka to. Patrick kan motola ngai na préféré pas Patrick. Oui, que bandaka to lobela Patrick akota si ba. Akota mai abenga sute. Na nga misala pa Patrick. On te comprend. C'est-à-dire au sala de Cameroun par ta volonté. Oui, ben que papa non ko satisfaire yote parce que ça jeune. Pourquoi on dit mais bala. Bon, attention on dit mais il faut ben quand même poto. OK poto comme na poto. Pourquoi pas changer ba vie? OK. Au senga no divorce bo kabwana. O bana ko sala ce ko ba vino à l'aise. Parce que boyeza la onyo la papa ba tout pamba.
même na miso nzambe eza lisumu. Donc apesi déconfiance. Donc omoni mwasi nyonso aza mwasi aza na conscience na motu aza na respect de soi akokotela Benita mibali oyo mpa bimi na bango nyonso mibali ya bakamarade donc asali nao bakamarade ne mosinzo ye mwasi alifame marie akomosala bato mosinzo asali adducteur akomêtre adducteur donc azomérite même pas ke moto akotele naoloba bango soki azalaki ata ndeko nanga même père même mère nanga na banofingo na telefone chaque jour nzambe asala mpo osambisa biso chaque jour nzambe asala nanga na banofingo epuis nanga nakotele te nanga natika liberté d'expression ya motu tu na youtube aloba ndenge alingi parce que ye moko amipesi valeur te donc ata bafingi ye babambi eti na se ifo ndima opprobre humiliation na mabanga bato baobeta ye wana conseil moko opesa Benita so azali ndeko nanga nanga na ye okotele tata na youtube ata babingane na ye boloba nanga na ye oloba te parce que asali soni ya basi nyonso ezalaka ata mobali moko me mibali ebele c'est-à-dire soki tosongana na bato mpenza tosapeye émission na kino ya kane seki mobali ya Benita mpenza akokisa baposa ya Benita te yango wana amokoli ti tata koko Pinocchio amokolo force wana ya opesapesa yango ti ate Benita amongando ngala lisusu ana baposa nzoto makasi amongando siko mobali wana akokosatisfaire ye te epuis mibali na poto na ya bakongolais awa ya biso awa bandemo te bango ba tout temps na kayu mokongo pasi ozo comprendre koto azo réfléchir bafacture akosatisfaire mwasi ya 100% te différent na mibali na biso ana Kinshasa ok donc ye aza na moto ya kimungando ya kibula oyo asala na Kinshasa alingaki esala yango na ndako ya libala mena tata koko esimba te yango moni akomi kolalaka na mibala yo otaki mbanga na aolia mobali mbanga loka moto na nzala te e ata sexy te otaka filme te ata formation ezwa te talaka mingi basérie omona nde basala bambaka ya mobali mo baminu na bango ezotutana ya pere pasomo nasali neti mine ayoluka nini na makambo babete bokoparanye baninga te baretire te na binde na tie boye merci na moto na succès toza évoluer ka elongo na ye mais oyebi ke ntango olobaki Benita abebisi baja bafille nyonso non eza na bafille bana mabala basala biloko mene ndenge babatanga baza ebele lokwa baza tomoni nanu te seke bao wana kutu barespecte bavi na bango barespecte mibali na bango barespecte babelle famille barespecte communauté baza au moins na bomoto na dignité sikoyo ye yaye ebimi ye moko abimisi yango oyo na Arabie Saoudite kuna bakati oyo mike totumbi na tomi tana lo biloko oyo bazalaka na omoni gb kota badiplomate kuna baterasi mo eza wana osanti ke bafemme marie nde bayaka wana sikoyo bafille oyo babala wana me bazoya sikoyo na babie butu na bango batonton na bango sikoyo faut voir sikoyo ya bango lokola bamibombi yango wana Benita lokola bimi akola naolukele breve mais oyebi ke manager omona produit te tesco tunanga nini Benita manager okoteke te manager Deniles oyebi wani okoteke te aya na bacritère te amakolo bokebeya soko loka libula fufu ata soko kabula toto mikuwa Benita epa na ye ya monene kaka mutu monene kisimbi mutu na ye eleki makolo na minene eleki minkoso na minene eleki kamipendene wana loka nini osomona mopende ya pigeon Benita apina mopende loka pigeon tokosebe te toza na wana so tosote tozongeli na biso falolo oyo ozokangayango ezopianga kanda yo ozokanganga monoko mpo ani
Ah bon? Mais pédé le capi. Pour aller dans une fois faible. Dans ça, les gens sont la limite des mythes. Mais pédé le capi, makolo wa mwana belisanga anzaka loka sirel karashika bibi na kata tombe likolo nango ata manzata bote telongi loka koko alongolaka maquillage ne magalilo mama lobi yaya magalilo mama abi longola maquillage longola maquillage na garde souvenirs nzambe na ngai alongolaka maquillage ayelongi loka koko elongi loka makoko elongi iluka longola maquillage sikoyo me otala omonaka eliane moni nzoto ya eliane moni ta ya eliane moni elongi ya eliane bango wana bakokotisa bango na kopo wana nde manaji akozwa kopa tipotipo baoke bien sikoyo otalaka omona nzoto ya peno bandeko na nga basambla nde epesanga kanya na ozonga makambo afala wana ndeko na nga tokende tokozonga makambo tozokende omona tomona te namona mona nzoto apenyele oui namona omona ndenge aza kitoko omona ndenge aza kitoko na nzoto na ye omona ndenge atonda eloba javie apesaka mposa so amonika apenyele ye asenga manaji apesa ata 5 minutes ka ya pamba omonaki zawadi ye mpe tokoteka akota tipoti aleka pena tipoti po kitoko monika moto ka benita so omemi ye ka cope ministre abloke yo olobi ministre abloke yo amoni oyeli ye maladie fongo opesa maladi abloke yo automatiquement wana ngambu yabe on a bien mutuelo bane bon ngambu ministre abloke yo. Voilà, merci. Ceux qui ont et le compris dans ma campagne, parce que déjà, dans mon dans la vacuo, pour le big mot à l'équipe à tambola dans mon tout déjà beaucoup mis déjà famille pinza famille zone. Na makamba beni ta perte famille zone. Yo bien amour pinza, amour bien le bio comment faire bon moi ça il live. Yo comme mec comme ça a tout la telle voler là-bas boîte kuna. Wana boendo sa amour. Ouais petit frère. Voilà, ni nazongela falon. Oh. Mais nous expliquer non. But bayebi nous al ba. Te na lingi te na ba YouTuber. OK, to protéger ba on. Na na comme TikTok. Ngaya, kiso TikTok na TikTok. Bana TikTok boya pe bo appuyer nga ba. On a mon ndiye ba ya longola na famille. Olongwe déjà. Quelle est la TikTok? Voilà, Maman Sarah arrivé à Wenge Musique à 4x4. Il y a des musiciens, tout le monde va récupérer mon pignon. Oh, on a bêta qui comme en moto, par zone, on va bêta comme ça le 30. Mais arrivé là, un mot par rapport à l'arrivée. Félicitations, Boye, Malam Namboka. Arrivé à Blaise, Marseille. Boye, Malam. Malam. Bozo le bango, bozo le ya le babo. Bona lo bana makasi na bisi yango énergie. Oh. Est-ce qu'il y a un budget pe? C'est ça journaliste. Mais que boye malam. Ce qui est ça qui par rapport à les 30 juin, ndenge ce qui par rapport à yo moko. Ba classement na yo. Bon, to ba na classement ti. Réussite ni ko pesa ba. Mais na tout ni question non. Obini pala. Vous allez qui arrête. On nous a qui maki plateau. À côté de un petit. Alors quand tu joues na somba et basket. T'es pas abonné hein. Ba plateau ça distrait. Ah, boli ça. Nous ya kazi le 30. Na sutu kila na mpola. Ezalaka bongo mokolo mpe bango bazwa baosukela eza tout est vanité te muyaka ekolo bato bandimbi na moto bandimbi abingo muyaka
Muyakazi le 30. Muyakazi le 30. Ici. Madiab. Ngasi obengaka Muyakazi le 30. Kape falon ka. Tibenga falon. Voilà. Lelo oyo bato bazo comparer concert ya Fally Paoui ezali bongo le 29 octobre na concert oyo ebetama le 30 juin oyo. Déjà bandi kosala biba Fally akobeta akotonisa koleka bango bakotonisa Fally d'après mais Fally akilelo te papa. Fally akilelo Fally a 2022 Pro Max. Bango baba batakala. Obike kikala pe fabaka. C'est succès per la top. Souffle. Énergie. Jibaza na mkorante. Musique. Inspiration. Babet milo na mawaka. Biso tozo avancer na musique yo ngozo ngseso na musique akala. Ezala mabete ya la ya mulolo te. Yo bata mulolo te. Mulolo. Mulolo ikima. Mulolo. Wana tanga kale. Siko na niveau lelo. Yo kanga c'est pardon na niveau lelo. Adasa yo yembelo mulolo ikima. Ya, c'est photo que nous avons côté ba. Hawa tanta. Te, oyelo ko yemba. Awa intanta kufuti. Laissez na renti miki. La kanisi miki ya nzali. Moi, je produit nous on a race venu venu kanisi. Ne kaitaga ye aza miki après. Wedding sarato là. Ye wana. Kasi le bongo. Voilà. Moto na succès ezali bongo na ami moko ake kotala ndeko na ye ya mobali. Ezali bongo pe pasta ake kotala ndeko na ye. Ake kotala ndeko na ye. Ande violini na mwana mwasi. Moto baka mwana moko ya mwasi, mwana camarade na ye, alingi violini mwana ya 15 ans. Comment on a un pasteur pour ça? Est-ce que c'est sous Nzambe? Faisons Nzambe. Question tuning eza bien makasi polin. Mais na ba argument na utopesa ona ina compléter le moko. Tozo ya mulolo. Ya mulolo. Est-ce que bike ba fanatika ba wenge wana ya kala. Na minito ba komba koko. Siko ba fanatika Fally ya lelo ya ba jeune garçon. Donc Fally robeta bango ko lia bango 3 points. Ça n'engage que lui. Oyebi ke wera ana ba fan. Oyebi ke shiba na ba fan. Tika no mamba ba fan bazala kana ba fan s'il te plaît. Bakoli. Oyebi ke ni na wenge nde bazana fo BCBG rotondi. Wenge na mi mama na salle. Ya ovanda ya ba patron, ba fan na bango akala bakoma ba patron, ba bengisi bango. We stade eza ba Fally ba kiyupien. Génération asika. 2022 Pro Max. Arrivé na mi pamba aéroport wana di ba Fally. Ayebi wenge te. Ada sa soa inga ki stade okende pona Fally ayoka 8e merveille, ayoka banzembe belé. Yebisanga siko wenge 4x4. Est-ce que biki ngane na zabo même ngamo na yebi banzemba wenge 4x4 nyoso te. Nde na za. Mais na yebi ya JB moko, ya wenge BCBG na yebi ya wenge musique maison même. 4x4 na yebi te. Wenge ya bololo. Ba fan na on ba kola. C'est ba ba ngana ya bango na rapport na ba fan na bango te. Papa qui n'a net dans mon équipe temps de commencer à la bite il est vraiment tombé. Tombé. Quand ba tombe ça. So, Z12 kuna. Yani. Apparemment de Z12. Yani. Bonjour, yo journaliste mambo lobela yango. Mais na lobby ke ba koka Fally te parce que Fally aza ya kilelo. Fally obeta musique ya kilelo. Bango ba beta musique ya kala. Ba fan na bango wana o ba bundaka na ba stade de Marty ba sotaka ba mi ba koma ba mpaka. Misu ba kufa. Siko mutu loka bano a génération lelo yo ayemba neti ndemboni ya wenge 4x4. Olanda kiso albaki na Fally kitango ba beta bi Marty a invité mukita beta ye moko total sa tombis. To boyo pona beta ki fitini na da jwa o ya te. On a mané à qu'il est azanté beta yo moko. Wana na bi.
Kisi ndio. Azonga na mwasi kasi bongo ya opesa pali conseil. Olobi. Azonga mwasi aya opesa pali conseil. Bonye libatake ya. Olobi kisi ndio azonga mwasi. Azonga mwana mwasi. Azama mobile. Babenga kene vinjo. Tenga beninga na benye vete na kisi ndio. Siko babenga ke vinjo. Azonga na mwasi. Azonga ya ndio. Azonga sia ndio. Sia ndio. Azonga sia ndio. Pesa pali conseil. Et d'après alobi mabe, toi le nouveau là. Alobi na ekati kaloba, eza liberté. Po wengene eza na invité mu. Eza opinion. Ça ça à libérer de thé. Eza opinion na ye. Alobi. Côté de kilo à kismo est frappé déjà. Po aigle samba toi na to éviter. Falino abeta musique te invité d'adju. Bakutana na circonstance. Autobeta Bercy d'adju alaki. Plein à craquer. Partir à Bercy, hein? Martyr à Martyr, Bercy, Marina Mounene, Martyr. Martyr, awa, ba personnage, to ba personne, oh, ba oyana Martyr. Ba classe monte na ba koti na Bercy. Est-ce que tu as bien? Awa na mteki mapa, mteki mai, au kota sutemi, au ketala. De me kuna peta musali mumemi mabende mumemi baka, to ve kucha vive na ni. Oyebi keken pia na bambua balandaka e. Pour la phobie. Pour la phobie. Quelle a Quelle a combat traumatisé. Talaka Ken a surtout qu'à commis qui chasse à la tête à rouge dans tout. Ya bitu minene babula donc voilà. Bagagela Ken c'est la phobie na maboko. Bosco mutala biete en côte Ken a d'autres traumatismes. Quel parent responsable avec tout à l'aéroport quel est tête à rouge dans moto. Si bon. Sarah, on compare bata stade là bata merci. C'est quand qu'on parlait. Quand fallait vendre pour supporter époque à Mouninga. Avant de jeter la musique, c'est à Mouninga. Il faut supporter peu temps. Sautant dans l'équipe, supporter peu temps à Mouninga on a nzamba talisi mando qui pas na yo sa charger na. Vous comprenez? On nzamba roulage. Batu nsupe faut bazwa. Batu nsupe faut ba sepela, batu nsupe faut ba leka. Tu verras l'époque à Bakofi, Bawera, tela ce qu'on époque à Wera na JP. Nana ngwaza oyo ka. Baomba de basta. C'est comme ça. Les autres comme l'époque à faire na pas. Eza bongo lo mpe to changer to ko hérité na fabricage toujours kende ka bongo ça bien boy yo quoi. Ça boy yo. Abi eza Jésus. Jamais ba Matthieu ba na ba oya le Jésus na lo. Olobi mutami bengi Jésus na bo yango abi bengi Jésus akoza pe na raison na voilà merci ceux qui to question tunenga après on a question là avant aussi cette question là comment on a coupé l'idée na Félix Wazé quoi elo ba vande sika mo ba mele sika mo ba sika moko mais ça na daji moko Wazé ba yebisa biso po bango bazongana nzambe na sata basolo Wazé kwa zonga explication kam Wazé kwa c'est le loba bien on sentir bataki c'est le loba bataki ya makasi bataki ya makasi na mission keba donc Wazé kwa nefa zonga expliquer biso alobaka nini na kofi ko basolo nzambe na satan faut basolo en tout cas président toi na besoin on est tina na komela na apna na besoin ya mpa na mo personnellement expliquer voilà ce que tu as une question na biso question na tonaki yo komona camarade qui potala camarade te Paulin omoni neti question wana ya makamba viol omoni ba mama kaka bazonga na nzela basi ko ba confiance bana bazara ya basi
bana bazala ya bapapa te bamama fo bozwa conscience ya kobatela bana bamama ebele bakoti na bango na distraction makambo ya réseau sociaux abosani ke fo eduke mwana ye fo aza temps ya olandela mwana santa mwana ayeba nini mwana osala nabeta bahistoire vo ebele ya naleki bakusha na ndako ya baparent na bango papa na bango tout le temps na mosala mama tout le temps na mosala bakontrola mpe bango te yaya abimaka naleki na ye basi bamesana totalaka mpe mosu ebimaka awa ya naleki bakoma okushe bakushaka basefilmaka ekoma normal ozomona place baparent irresponsable baya kopesa biso baleson morale na bacommentaire epola baya kopesa biso baleson baleson na bapele na bango epola me na bandako na bango bakokoedike bana te bana bakokota na kati inceste na kati ya ndako bana baza non protégé bino bato bolingaka bana misala bino bato bolingaka kovandisa bato na bandako estce okontrolaka kovandisa bato na ndako ya mabe te ngana na ndako ya monene ya vila bandako eza bachambre eza boya ovanda camarade aripsilota yana leki bakodipa chauffeur aripsilota nabeta lisolo ya chauffeur abebisa mwana ya patron na ye ya 6 ans bakenda kotika mwana na classe so babimine na ndako olebaki etike na classe chauffeur wana alekaka ne epa na ye aviole ye ake otike na classe chaque jour mwana yaka ya kolela mama ma maîtresse a constaté que mwana wana ya un ça ne va pas azoya aza bien te aza triste alelaka banda classe ebanda eti na suka abengisi baparent bayaka te mama mosala papa mosala couple mbongo chauffeur nde azwaka mosala ozwa mwana na classe na kotika mwana na classe na ndako bona kipaka na kolia maîtresse wana amoni moyen te jour mosusu abifo asisa kolela mwana asia tu pleures pourquoi boye na boye mwana bando olela te sikoyo nde maîtresse akanga mwana chauffeur ayo ozwa mwana akanga mwana abengi basoda bakanga chauffeur baparent baye bake na mwana hôpital mwana babebisa ye donc mama atunaka ata mwana te ke sava nini mekanaki na ekole mwana baobebiselo eka na chauffeur oyo ofutaki chaque fin de mois me bamama ebele batondi na youtube bayo soutenir zoba lokwa benita olie oyo bozwa vie au sérieux bana oyo tobotaka baza balobi na biso bakorepresente baimage na biso lobi ndumba alingaka mwana asalaki ndumba te ma osalaki ndumba mpo abokola mwana ne bien ntango aza na éducation malamu soki yo vi na yo deja esebebi kosala mote ya mabe te ke bana mpe ya bango mpe so ebebi je manfunga mpe baparent nanga babatelanga te te yo batela bango yango moni bana ebele baza na bahaine na mitema ya baparent na bango parce que na bamoma oyo bazalaka na besoin ya sécurité ya baparent babatela bango baparent bazalaka occupe bana ebele baviola bango na bandako ya baparent na bango mais baparent bazalaki occupe bazalaki koassure sécurité ya bana te bana babatelaka bango bana polin yokanisaka nde ezalaka tovanda kaka ke naosala mosala naotala aire ke aire oyo ekoki fo tokezwa bana na classe na kati nyonso baparent ebele basala yango te baotika bana bazwa batransport preuve ane na nzela omona mwana moke awa akende ya classe ye moko ezala na transport ezala na banzela ya mituka donc mama aza lese ke mwana mokie bongo ake classe akokatisa na baprince mama alali wana akoti sikoyo na live ya benita afinga sara ngai awa bana nga baa très protégé natikaka bango nazongisaka bango peu importe makambo tu nasalaka na okata ya divoir nanga aza saozwa diplôme ti lelo natikaki na klasi pwana naobatele so babebisi ye akokóma na haine na nga un jour aloba abebisanga mpo mama na nga azwaka ata apesaka nga ata tante ya kobatela nga kenda kotika nga na klase azwaka nga devoir ya baparent envers bana ezana yaka kolesa na komela te ke natia provision
bana nga nafutaki minerval natiaki provision nasalaki nyonso te ezaka yango te kobatela bango na devoir na biso koedike bango eza devoir na biso kolakisa bango nzela ya nzambe eza devoir na biso ebapami bele kosala vo meme mokili ese bebi yo omonaka mwana nga aza na ye mwana mobali naki etike mpa banani kuna avanda mwana aza mwana mobali oki otika ye place oki otika ye naki mwana mokie age na mokie aza mwana mobali me moto mokolo azokotisa sexe na mokie na sexe na ye baobebiselo mwana oki etika mwana wa mokie ya mwana mobali mpo biso mingi tozala tobangela baya basi bayotya mwana nga mwasi misapi yaya bakoma kutu kozwa mwana no ya 9 ya mobali ya 8 oki otike place moko boye bazwi ye bakotie na douche bando ofungole nsima lelo omonaka mwana nga akoma pede me ye mosusu babebisa ye kala banda azala mwana moke akoli na sentima wana ekomi trop tard eboti misisa ekomi osena intervention ya nzambe mpo obatela ye mosusu na babebe oki mwana nga lokala na ebebe osala eloko aza bebe inge me eza na bato oyo akozwa mwana bebe abimisi peni na ye akotisi na monoko ya mwana wana afibaka ye ayokaka elenge tia ejakile mwana wana meli mai wana est-ce que vous imaginez obatela bana biso na ndako ezala nga ezala papa diego ezala adasa tout le monde est cuisinier motu to asaka mosala pourquoi toevita baproblème mbongo akozwa mwana mosala eza tobanda mpe ya moto motobi tozonyokoma to engage ata chauffeur na mwana mosala so tobandi otalaka baréalité surtout nga bahistoire vrai ndenge eyaka so na bandi ozwaka bahistoire vrai na baréalité tonyokoma kaka place tokosuka tosala lobi ndako ya biso moko so lelo tokokosukola yango te tokokobongisa yango te ata lobi tokobongisa toyambana tuku bapaya te ke kozwa ozwi mwana mosala wana nde akomi koteyela okolakisa mwana osokoli bima na oke no bakope na o nga na okukulu yeso mama abingai o mwana pangaka yebi principe ke tobima ata na porte ya ndako te mosusu aye akoma obebiselo mwana wa mobali so comprendre en dehors ya spiritualité physiquement baobebisa bavi ya bana awa siko torejoindre na ministère ya combat état d'âme moto nini okanisa na ndako parce que état d'âme na ye aye kobongisa to aye kobebisa yango bamama bana ebele baza lelo na balabala bayosala kindumba bana ebele baza lelo na balabala bavi na bango eza ya kobeba eza biso bamama parce que lelo soki olakisi mwana nzela losambo oedike mwana no bien ata okufi yaya mwana wana akola bien ayebi ke mama ya biso alakisanga priere soki mpasi eye nabelela nzambe ye ndako osunga nga mama na nga alakisanga oyo eza mabe oyo eza mabe oyo eza mabe donc na video wana soki mwana wana azalaki très bien éduqué te azalaki éveillé te garçon na nga akouche fille mwana wana e mwana wana tellement azalaki éveillé abengi baparent na ye asimoli baparent na ye baye ndomoni babeta ye garçon wana so ete mwana wana nga azala malheureuse baviole oyo na ndako ya baparent na yo pourkui mpo mama aza te moto aza te batiki bino mpo basokipe oyebi place wana bana bakanisaka nini baparent basundolaka nga parce que babandaki kosokipe na bapropre intérêt na bango mwana oyeba te ke bobanda olukela mbongo okela ye mbongo assuré mpe éducation na sécurité ya mwana ezala bien problème donc bamama bana baza ya biso bana bazalaka ya bapapa ifuko assuré na éducation exemple asuka na oloba parce que point oyo eleki makambo tuto tosolola point oyo eleki makambo omonte na tiki na nzambe na tikali ba kimia na beta histoire frère moko couple moko bakabwana papa moko abotisa mwasi moko na Lubumbashi abota mwana moko aya Kinshasa abali mwasi mosusu baboti mpe bana ndeko mwasi wana na Mbujimayi abundi na Mbujimayi pardon abundi aye Kinshasa ntango akomi awa na Kinshasa place aovanda ezalaki te bafamille éparpillé aki ovanda se retrouve na Masina pa camarade na ye
Alors, azwi ba détail koluka papa mwana ye place azalaka ete te akóma na mwa bamoyen avandaka na bumbu asomba lopango boye na boye aki otikela ye mwana papa mwana pa boyi mwana ata azwi mwana tie na ndako siko lokwa mwana ngo akómaki na periode baninga mpe bazotanga bayokai mpe kokotisa ye ka bongo abanda kotanga na baninga bakendaka klase ye atikalaka ye nde mwana mosala pangusa ye nde asala nyonso na age ya moke. Alors ndenge mwana na banda otikala na ndako voisin moko na kati ya lopango oyebi mosala banda osala ye soki abengi ye akotie na ndako na ye aviole ye ayebisi ye so omeki eloba na oboma opongana o nde totikala na lopango taninga bikisama emwana wana atikala na bablessure intérieure ntango ayelanga histoire. Pourquoi? Maman na ye azalaki capable ya koassure sécurité na ye te parce que azalaki instable et son père ndenge moko yango moni mwasi bima na distraction mwasi alelo eza avenir alo ya yo ya bana na yo ya mobali na yo yango nabengi na bamama nyonso oyo baa na conscience atolingaka nga te likambo na koluka la likambo na business devenir tatu boss mamu boss eza important na to formation yango wana inscription ebandaki eza formation en ligne toza na bagroupe whatsapp tokokende ntina bazoom na badébutante baoyo baolinga bakota na kopa business baoyo baa na kati ya business deja baokoka kosan sortir te business emataki ekwei ezongi misu baa na mbongo ta mosusu moto mosu ana $100 oyeba ta osala nango nini na obanda business na nini mosusu mpe aza ta na eloko te ma ana mposa asala business nous on a des techniques et des stratégies wana ya parmi badon nzambe apianga tolongolango ezati donc nazosala appel oui nazosala appel na bato nyonso balingi baparticiper na formation en ligne devenir mamu boss tatu boss technique du commerce par rapport ya level ntango tozalaka na mboko mongala azali na bokonzi kutana na mongala na nzela ti ole nazongisa faloni napesa message dango ngo distrainga ozo comprendre donc mama ya lelo aza mama ya tiktok te a mama insensé ya youtube ka te kofinga na bacommentaire aza mama oyo fo abatela bana soki mwasi wana ke agéraki vie na ye bien azalaki na makoki mwana na nga aseretrouve pa papa na ye te nga azwa charge ya bana na ye ye moko mwana na ta mosusu baninga bakende ye te donc manque à sécurité ya papa manque à sécurité ya mama bana ebele babavictime ebele baza na boulevard ebele baosala n'importe quoi bobosanaka te bamama lelo lobi ntango jugement nzambe ekoya akojuge biso nde toza bacause ya bana oyo bana balabala toza bacause ya bana oyo babebi toza bacause ya baviola bana parce que toassura sécurité te mwasi ya lelo telema oza avenir alobi ya yo mpe ya bana na yo nabengisi bino na formation na biso ya business en ligne oya formation voilà merci pour yango mpe liloba na nga suka te mpo na nga na suki voilà merci on conclut émission déjà voilà merci na bandeko nyonso bolandaki biso na Sarato la TV bozaki ebele merci na bandeko nyonso bolandaki biso na Sarato la TV j'espère aussi ici déjà na ngala peso ile basuka oboyi merci na bonne délire pensé que voilà mais monsieur papa Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.
Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211, dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.